Mais laisse tomber. Ben, laisse tomber là. Qu'est-ce qu'il y a? Que chacun s'occupe de sa santé. C'est le moment. Misu no somo na clarté, c'est le moment que nous mona nani suki batamba bengo banan bato misu sonen. Kende ko mona déjà ba sale lo linete bana ko traiter. Oso kosola pamba pamba kende ko landela ko lo batero oyo obera maladie ya suki ya neni o kaleba lié n'importe quoi. Ko lia ko kansango kwanga. Ko lia mutombo kansango kwanga fufu madesu. Oh. Tala, Moutuna Moutaza majeur dans son coin. Gère ta vie. Cherche l'argent. Sois responsable. Assume-toi. Assume-toi. À un certain âge, non. Assume-toi à un certain âge. C'est la vie. La vie, c'est vraiment les boîtes. Boîte et paille. Bolingi ba vie moko. Oh, peut-être ça on a niveau na binoté. Et voilà. Lobby malade et suyo. Après, bakale va cotiser, ba salabo. Voilà. Moi, je peux faire que ce que je peux. Mais na zongi na conseil, pour na repère sa conseil, na moko, asokipaka déjà na santé. Surtout moto qui déjà quarantaine. Après 40 ans, zoto et comme il bien limité. Yeba ko limité babilo mosusu limité sucre limité mungwa limité masanga abandonner même la cigarette déjà limité pour ta santé. Koya ko komisera batute ke biso to memi ngambo ya nini. Moi, je n'ai jamais été mauvais. Je n'ai jamais... Monique, bato ba yebinga, je n'ai jamais été mauvais. Je n'ai jamais été mauvais. Na yebinde ba sala mabete. Ko sala mabe na yeba ande ba sala ngote. Ti te rends compte na finga ka moi cité. Na tikala na nanu na finga moi cité. Nanu na beta moi cité vina nga mobimba. Mais na zaka même na moi liko fina ngabe. Mais nanu na beta moi cité. Na finga ka moi cité. Na tonga kate, na kipaka bavia batute. Na zana ngape, je n'ai pas de... Na zapete, je n'ai même pas d'amis. Bato ba yebinga ba na zate na place mona kendaka to kenda ko staffer, j'en ai pas. Je n'ai pas d'amis. Moi mon ami c'est mon travail, je travaille vraiment trop. Il faut écrire le scénario, il faut réaliser les films, il faut mettre sur la chaîne, il faut ceci, cela. C'est ça. C'est ça ma vie. Alors, un conseil d'amis pour Nabato Bazo Keneko Sala, ce émission. Vous autres comédiens, Bazo Keneko Sala, ce qu'on émission naïe, pour na Kotuka Kaleb. Kaleb ana batune batika kete. O Bazaza na ba live batika Kaleb, te balinga Kaleb mingi. Kolobate so keloba n'importe quoi sur Kaleb au ticket. Nazana ba fan moko hein. Na banana wo bana bo mwana tilelo. Nazalaka bon mon problème nazwa lelo na kati ya foyer nanga. Est-ce que bo yo kata li solo na mon internet? Je suis pas du genre. Je suis pas du genre. Je suis pas du genre. Ngoko tumbolango finginga nako kipe yote kakipaka kokolo kanengo bandeli kanengo mo sisela. I don't care, I don't mind you. Alors faut arrêter vos émissions bidons pour na kokene ko tsaka ba titre bidon pour to yeba ni pe boyi. Na lobaka je pèse 100 kilos. Je suis taille nanga 1m82. Et ça va tout lobaka musika to kutra ma fara boy o kokolo bate. Parce que son sakani na betiopé. Neti batu mususu oyo oyo koluka ko détruire ba via batu. Je te cogne sérieusement. Na kola na kingabwa do na mona kingabwa
Mwandambo ya kodoka edalaka. Je te trouve en train de faire une émission bidon auquel tu as titre na beto rapidement na beba pété parce que ça va se faire très rapide. Motuba ko zwata vous filmer te pour que les kambang. Tada! Menga. Donc je pèse 100 kilos et j'ai 1,82 m. Veut dire que mon bal est mbinga. Alors arrêtez, chers amis, internautes, vous avez la émission. Ça l'émission, Lucas Solo l'a bien pour battre aider des konabiso. Mais n'allez pas mettre les titres Kaleb Aboumi Mutumisu. Comment tu peux faire un titre comme ça? Même Yomoro devant ta conscience, devant Zambi. Comment ça le titre Aboumi? Hein? Comment tu peux mettre ça? Donc arrêtez. Ngai soki ba koti ngai boy na sala kaka na lobagamba la mo pesili. Na lobasute. Bata ba émission, toye bani, hein, na ota la pe émission. Alors, ou osa maye le mingite na titre na émission non sali pour gagner un peu d'argent. Ou baby si peut-être relation na mutu moko bosolo la déjà bien. Pour je ne pense pas quelqu'un d'intelligent ou qui lui-même ne maîtrise pas. Numéro na ngeza partout mon yo sabi numéro na tu peux aussi appeler pour na koluka avant ça l'émission na yo o lukyo yo kanga pe. Na pesa yo version bisoto zanango. Nde usali mission. Ngana solo na Patrick na tongo na tune mwana. Nini yo como kosala be mission koloba mabesi ngai na yo. Ote président na kosala bongote ba bato ba mission kutu na kimi bango na bakomi ko ya air nyonso. So bozo kene ko ya ka air nyonso pona kaka kale. Nano binini. Oh, mais en tout cas, je suis content. On peut bien descendre vite fait dans tes bouzoba. On te zoba facilement et on repart dans la grandeur. Pour battre on a un monopole ya koloba, monopole ya kofinga kabatu, monopole ya kosela kabatu makambu, monopole moko boye. Non, mais laisse tomber là. Ok, merci beaucoup. Je pense que Nakomi Nasuka y a live nana. Je voulais juste faire une mise au point. Le frère, il est bien, bel et bien souffrant. Quand on a un problème à cécité à Missou, même dans notre chaîne de télévision à Kinshasa, bande passante, il y a malade, il y a un écho, tout les Kisaka Yango déjà. Donc, Aza bel et bien malade. Bah, oh, bah, kosungaye na bani ba pesi ba numéro et que ça vraiment les bienvenus. Mais juste, tu regardes tout ça la mise en point parce que tout le monde bah tu vas comme ko dérouter trop. Tu juste recadrer bah to zonga. Ça l'émission na yo, ça sengani mais koloba makambo parle que de ce que tu maîtrises. Ce que tu maîtrises pas ne parle pas. Tamono mso ça l'émission comme ko lela pour na ko la ça va to kalebo mazandoki. So bola munyon soto sala bundimi angote kaka parce que mutu aye sali mais dans sali moi émission na yepo na kolaksa combien les gens peuvent l'aider mbana moko po boté ka bien pour battre la émission bien faut mettre des titres kaleba bomimi su kaleba sali tozala na mutema malamu na moni ndeko mo la bipo ke ne kotika yepa pasteur Walesa. En tout cas, le reste, c'est sa famille qui doit s'occuper de ça. Nous, on a fait ce qu'on pouvait. Le reste, c'est sa famille. Azana famille, Azana Mwasi, Azana Bana. Nous pouvons accompagner aussi. Ceux qui basali ba programme, tu peux accompagner. Ceux qui peut programme moko ezali songolo, po biso moko to sala la ketina ba prière. Ceux qui programme moko oy bandeko ba ko sala paix. Nous sommes là aussi, nous allons accompagner. Et l'obi peut-être que le les sami boye biso to continuer ko aider. Nous allons continuer toujours à l'aider. Est-ce que si on vous informe que bana ya Coxon bazwa ki ration na bango ya kolia na bonne année. Bana ya Coxon a kufilipi aneni. Mais bana ya Coxon totindi mutu kende ko pesa mo bilo wa kolia, kende pesa mo enveloppe oyo po ba fêter. Sikoyo. Est-ce que erto sala ka bon photo ya ka to filmer, kaleba ya ki ya kende ko pesa bana Coxon biloko, ce n'est pas important.
ce n'est pas important. Il faut faire quelque chose avec, c'est juste son cœur. Le reste, au tigre Nzambé. Le reste, tu laisses entre les mains de l'Éternel. Je pense que mes fans sont contents parce que Mingi, n'a rien à l'obate. Mais parfois, n'a pas insisté. On était président Loba parce que, comme mon ami, yo, ça m'était mamabé, président, Loba, tout. Ben, j'ai dit que je veux faire un effort. Nakoloba. Nakoloba, Ndemoni na lobby. Alors, il y a Dallas, Nakozala Dallas déjà d'ici 2 jours. Et puis, pourquoi pas qu'on amène pour nous Patrick Mayas, Moutounangaï. Et voilà quoi. Et puis, d'ici là, déjà, ça sera le retour en Europe. Et puis, Tozongi Lissousou pour nous filmer. Parce que j'ai au moins 20 films qu'il faut réaliser. Et le travail est tellement vaste. Voilà. Merci beaucoup, Célia Mams. Merci beaucoup à tous mes fans Bolandingaïm. Merci beaucoup de comme ça comme nini comment na bande comme ça va passer vraiment temps là pour critiquer kaka pour critiquer biso sans même pourtant que tout n'ata pas présent tout moni les kamba Patrick et sans ndenge nini mbala moko basale ba émission le kola ya Caleb était comme rapide faut que ça là déjà ko ça Caleb kabomi mutumisu so ezana bato bazala ka mutema mabete nga Dorcas Luemba ebi Pamela Kakile ayebi. Bandekoe, Binyonoso, na sabone, na tolo nase. 100%. Jésus. Amen. Diaspora baboy muziki na poto baboy totika koyemba beti to yambula supu na tolo. Pardon, soliste, il y a Wenge Maison Mère. Diamba, Metika Moibi, Metika Kokosa, Okoma Mayele. C'est le frère Dominique. Alors je vous présente aujourd'hui la chaîne Tolonacé. Tolonacé 100% Jésus-Christ. Je vous invite à la suivre fortement pour la gloire de Dieu, pour se rapprocher de Dieu tous les jours, car on a besoin de lui. Suivez cette chaîne Tolonacé. Je vous invite vraiment à la suivre. Soyez bénis mes frères et sœurs, dans le nom de Jésus. Amen. Partager. Oh, banda natika bakisi. Dara nakoma. Natika bakisi. Nakoma. Vous aurez beaucoup d'informations sur la chaîne. Je vous invite vraiment à venir à suivre la chaîne. Que Dieu vous bénisse. Amen.
Abonnez-vous à la chaîne. Abonnez-vous surtout. C'est pour la gloire de Dieu. Tolonacé, Tolonacé. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Abonnez-vous à Tolonacé TV. L'homme de la repentance, le prophète Ézéchias Mboukou. Tous les vendredis, Nazana, Tolonacé TV. Abonnez-vous à Tolonacé TV pour le chemin de la repentance. Répandez-vous car le royaume d'ici est proche. Dieu vous bénisse. Merci. Ciao. Rendez-vous à Tolonacé TV. Flamme Kapaya. Akoma kitoko, akoma ya nzambe, banda alongwa wenge, banda atika kokosa, banda atika bakisi, banda atika lokuta, banda atika moibi. Donc waliza nzembo na ye tellement nalinga nzembo wana tro yango na tia yango po ekoma introduction ya ba video na ngai. Kolo eswa pambola biso esika nyonso tozali toza na www.tolonacé.tv. Comme d'hab ici à Tolonacé. Que je vous invite à voir personnellement, c'est édifiant, c'est très puissant. Rejoignez-nous en force, frères et sœurs, parce qu'on a besoin vraiment de vrais adorateurs, on a besoin vraiment de personnes qui suivent la volonté du Père. Le groupe Sinar qui de part et d'autre est autonome. Donc ce que vous gérez, donc c'est pour vous. Abandi pe ko gérer groupe ngana ke na Paris et dans quelle époque moi on a oumela makasi na Paris. OK la sima abali pe. Azupe moi si abali aboti. Ngana epika ka leki akenda na ye asala chemin. Abali pe aboti pe. Madame na ye nazo saluer en passant Bobette Louzolo. O tozalaka bien. Après, na yebaki pété kabala, ça faisait très longtemps, na kendaka déjà à l'époque et comment c'est difficile qu'on a contact na Angola et puis kotina na bambo na Angola va changer mon makambo na bango. Abala botanga na yuka ke abala bota. Après, na ko mona fille moka ko melinga parti à Luanda. Président Caleb ngai moi si ya tingiting. Oh, tingiting abala. Oh oui, abala to bota pe tozanda kumoko ça va boye mais na ngaki na solano likamoko yazoko ka boye biso angote. Oh, problème les amis. Vote en tout cas tingitinga wa miso ezomona sauté. Quoi? Miso ezomona te. Oui, oh miso ezomona sauté. A comprenate donc c'est comme si ebandaka déjà moi kala mais abanda ko sala semblant miso ezomona yete. Ah. Tout maintenant, est-ce que vous êtes hôpital, vous allez habiter? En tout cas, jusque là, vous zanga, bon, vous êtes hôpital. Qu'est-ce qu'il vous faut pour vous aller hôpital? Madame Naïfsinga, en tout cas, $100. Ce que vous avez $100, en tout cas, vous avez besoin, vous avez besoin qui na hôpital moto kenda ki batalaki, ce que vous avez $100, vous avez besoin. Et à l'époque, quand vous avez en Angolais, il y a la facilité. Naye kubenga leki nangai na ebisi na tindi mbongo na Kinshasa leki nanga zwa waka tiki na agence pour ba pesa $100 pour azwa traitement parce que na temps on ba yebisa inga que c'était 100 na tindi $100 bazui $100 abandi ko zwa traitement azui traitement de temps en temps la femme quand même me donnait des rapports que ça va toujours chabaki si en tout cas ça va un peu ça évolue. Et puis, quelques temps après, moi, ça m'a bien dit, ah papa, situation a changé. Mais nazo yebisaye, ah mais quand on a Kinshasa, pour le canal, ba médecin a bien pour na Kinshasa, mais à l'ingité. Nabi passé nga ina passé, il va passer nga. Ah, mais pour la nité, au zonga na Kinshasa, moi je peux te trouver les transports zonga Kinshasa. Sauf que zonga Kinshasa, c'est par là que tokoki ko luka ba hôpital mo ezali moins mieux pour que ozo ba traitement parce que miso basala na mo jeté. Il avait refusé carrément. Le monsieur a lobby, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe moi na moi comme avec les ndengeni? Nazu vol nanga na Kinshasa. Toyokani na madame naye, madame Louzolo, Bobette Louzolo. Toyokani ke agoya kozwanga inga na goya na voiture nanga ti na frontière. Na katisi ya zwinga wana poto kende Luanda. Bobette Aye, c'est vraiment une femme très courageuse, très forte. Parce que so bobi ke bosundo la kamutu, mais na ye, na kihuti poto na ye na keti Luanda.
na yebite en quoi bobenga et puis na bande comme sous ba comédien bo bandi mbala moko sala ba émission pour dénigrer, dire de n'importe quoi, ça fait trop mal tout ça. Et quand bozo ka bo bomamutu po bo gagner nini bino bolé ça va Brian na ye na ke Luanda na ke ti Luanda bobeta ya zwinga na frontière ko to Luanda ngwe na moi ba complication époque wana moi banzela ngwe la moi bizarre. Et on est arrivé à Luanda. Na mon frère santé très bien. Mais sauf que Missou na tout nié problème nini na Missou. Au pres na comprendre que na mona kaka malembe et banana na lisoyo et puis mais yo ndenge nini makambo Missou on négligé. O te au pres na na foi non. Foi c'est bien bon. Mais heureusement que clair te na Missou faut que na hôpital o te batali balobine oyo mususu yo eza irrécupérable oyo ne ça peut aller tout ça mais na yeko solola na mwasi na bisinga bi papa nengo pesaka biso mwambongo wana nanda mopenga na zala nango to kenda que effectivement alandi ba soin mais ba docteur balobi ke eza irréversible aye retard ba do wana mwasi na ye ba docteur balobi ke eza irréversible a commis vraiment en retard na tout nie cause nango nini cause en tout cas balobi cause te balobi peut-être négligence kaka tout ça bana occupé misute nde komi boy. OK ote papa nango ndenge mosenga esengeka siko fo prière nzambe na nangola wa na bandi ko luka na agenda nanga quelques hommes de Dieu on a yebi ke bakoki ko aider biso pour la prière parce que sa femme me dit sorry sa femme me dit là je suis excusez-moi donc sa femme a yebisinga bi en tout cas na ba médecin ndenge ba lobelinga hier to kenaki na ba hôpital balobé comme vraiment moi passe. Mais prière et ça. OK, ça va. J'ai dit chercher un pasteur que je connaissais depuis Kin. Na expliqué que na yé Luanda parce que les qui m'ont banobo mananda kunanga kala ya awa. Mais a eu problème à Missou. Na mona kana ba émission na yo na banini na yo na mona ba miracle. Ce qui vraiment ko sunanga pour que les frères atonga bien. Atonga OK, ça va na koya na hôtel na banova na hôtel mo na palanka wana. Na bengi pe Patrick tingi na mwasi na yesi bango ke tokuta na hôtel nanga parce que na solo na pasteur moko akoya kwa prier parce que balobi eza spirituel. Le pasteur est venu à sali prière. À notre grande surprise a prié ki ku mingité et le monsieur amoni c'est pas vrai ça namoni tanga place bo atangi loba iloko bo alobi agere na remercier ki kunzambe na filma kango kutu mais le pasteur tellement abane ko linga kaka na PC vidéo na linga ki na noté parce que je voulais assez que tous les qui s'en a nous tant mona vraiment ce qui komona yango eza vraiment réel na monika moni to solo pe na mwasi na ye OK ça va le la moni c'est bien OK ngana komi kozonga na zwinzela na zongi Kinshasa pe tu la terre moko na ye nanga poto. Déjà avoir fait ce que je pouvais. Na yeti sur place na mboka zalaki na luki pe solution en sens il y a financière na il y a pasteur to sali otoka ko sala na zongi. Et puis na ye poto parce que je suis toujours à cheval entre Paris et Kinshasa. Et puis l'équipe mikolo belé. Mo mso na ngisu mwasi na komeling papa ndenge passer wana bondela ka te ngam na benga ka bango sikoyo après ezala quelques mois plus tard boni sikoyo par rapport ndenge passer wana ndenge monaka ote papa après wana et asala sous rechite lisusu oh là là mais c'est pourquoi bosali moyen te azonga Kinshasa à partir ya Kinshasa on peut trouver dans la mesure du possible moi solution mais tellement pesala ki likambuye pa baneko yoka vraiment soni. Il ne voulait pas au départ battre la situation parce que bano ça vraiment qu'à semblant qu'on la taga lunette bande ko bazo simbaye parce que bano mona moi flou ngana zongi na poto évidemment que j'ai mes enfants là-bas nazana droit ya komona ka bana nanga ya kovanda na bana nanga na komi na poto na vandi et puis
Na koyoka ke ayaki quand même Kinshasa. Ou ayaki Kinshasa, baza kuna na kindele consort kuna na kati ya nini. Na bio que ça va na délégué junior, qui est le coordonnateur à SINAC, kende botala ye, botala qu'est-ce qui se passe ndenge nini. Junior akepe na mo enveloppe muke akei komona ye. Ah non, tokoutiye, mais kota moi ça vraiment botiki mutuka, bozui moto, tout ça, bon que ça va. On essayera de temps en temps de lui secourir. Mais selon les médecins, c'est une nécessité irréversible. Batumusu bazotu na pona nini tolobaki te. Mutu oyo azobela azalaka ye moko mutu akoki ko autoriser batu. Kananga bomema yango na media. Tant que autoriser batu te okoki koke parce que ya okomake bolingo exploiter maladi na epo bozwambo. Aye na Kinshasa akoti ba prière, alande ba prière, tout ça, mais de temps en temps un petit rien on envoyé. Na bonne année. Na bengi service social nanga. Maman Adassa, na bisi bango, mbongo tozana wana social, boya ngana complété oyangai, boke nekoti ke la tinting, bozwa basoso oyo, bozwa loso oyo, bozwa biloko oyo, boke nekoti ke lango, tingi. Adassa, Eric, qui joue souvent le pasteur, akei koti ke la ye, na bonane, biloko, na mbongo, pona afete, na biloko ya kolia. Bakei kotik le kaka na bonne année, ça ne date pas de longtemps. Na bonne année. Et l'équipe bonne année, quelques jours plus tard, bah les 7 ou les 8. Moi, biloko moge monanaki wana na lobi bozo asus oyo, bokene kotik la, Patrick. So yebi sangai, nazo yebate bino ba biso ba congolais. Sikoyo, tout ça la kandenge nini. Est-ce que quand on fait quelque chose, photo film kato la kisake to sala? Je ne pense pas. Yé peut-être na bengelo na tonga ah Patrick pourquoi zolo ba boye o wangani même attaque na salate loko mokote o te président bango ne bazo tia ba titre na bango su ya ndenge nini mais non mais il faut que tu parles ozo bimisanga mabe faut ko yeba kondimaka quand même mutu quand même j'ai fait ce que je pouvais à la limite il y a o ngana koki kokoka. Et ça, mutu te que le gros président groupe, mutu nyo so banobela na groupe na yo qui doit t'occuper de ça. Et ça n'a pas nulle part. Nous sommes un groupe que de théâtre. Tout ça n'a pas moyen te que nous faut tina na Inde, na cause moyen ko tina na Inde wapi. J'ai mes propres enfants à nourrir. J'ai ma propre vie à entretenir. J'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai mes frères et sœurs. On peut a besoin que oya bangon de kopa kabela moi t'as $20. Je vais vous dire une chose. Caleb n'a jamais été une mauvaise personne. Je n'ai jamais été une mauvaise personne. Jamais. Et nakokoma kape mutumabete. Je n'ai jamais été une mauvaise personne. Dadi di Kambala Beli. Dadi di Kambala, je l'utilisais souvent na kati ya ba nzonzinga nanga. Er na mundi Dadi di Kambala na kokaki soute. J'ai contacté un ami médecin. A dit ok ça va boya naye. C'est moi qui ai amené Dadi di Kambala à l'hôpital. Ba sali ba examen ba moni oyo mukena zalaki nango na futaki déjà. Ne bande ko mususu pe baye ba bakisi ngai yanga na zalaka na tina te na filmer yango. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. Photo là qui s'est toïda qui moutou. Ce n'est pas important. Et ce n'est pas un droit aussi. Que au Kosoli, c'est ton droit. Parce que quand tu joues dans mon film, je te paye mon petit rien. Tosilani. So yo yeba ko entretenir santé. Et nous sommes misu comme compliqué. Banda déjà net nga mikolo nga moko pe na moi misu moi flou. Na milobel parce que là je suis aux États-Unis à New York. Na milobeli dès que na okoma Paris et loko aliboso ezali natali sana no misu na komo mona mwa flou. Congolais foyer baka kolandela ka santé et lo bate que so ekomi trop tard nde bozu yango bolati si batu mutu wana komi ndoki. So ndoki yango oya nga bana na tiki pona ke simba bana mususu. Na mwa bat mususu ake koma kuna kaleba comme si mutu avec naza mutema mabete je ne peux pas faire ça. Nabandi ko lukavi na nga malembe bato ba yebi Caleb ya nzoto mike nabandi ko lukavi na nga malembe na simba kisite na kota bikota kota te je suis bienvenu to kebana na linga pe na prouver mutu te
Je suis que moi. Donc, soyons tous là quand même. Et l'obité n'a pas commencé la émission. Des insultes. Pourquoi vous insultez gratuitement? Bande commencé na moni de konangai qui bande konanga qui chasse basali ba émission des comédiennes basali ba émission. Vous attaquez sans pourtant vérifier. Moi na mobali oti a fêté. Na mona tini mbo pour fêter. Banda alongwa pa na biso ke akena Angola, c'est depuis 2014 tilelo. Aider, oui, on peut aider, mais dans la mesure du possible. Et puis, ce qu'on se localisungi, pour que nous soyons retournés, pour que nous soyons obélés là qui batouté, mais nous soyons malades, nous sommes malades, tangwa. Er to ya ko loba ke to sala émission Caleb Suba so sala tout ali ambo on a sima moi nouyo. Non, moi je veux pas ça. Loko la so sala émission, ça c'est bien. Yemoko na initiative na yemoko c'est bien. Bato pe boko loka bo sungi la biso ndeko, ça sera encore bien. Bo sunga ye, c'est bien. Nga na sunga ti na niveau na nga, ti le no pe na lembité. Mais les kama miso ezala likambo moko bizarre. Ok, médecin lobby irréversible. Si vous voyez ça médecin, et comme est-ce qu'on Nzambe ni mutasala. To prier ne pona yépé. À part ça, toutes nos familles ont des problèmes. Il y a Bango, il y a Kati. Toutes nos familles en Afrique. Na koko taba détail té, na makambo na maîtriser té. Mais toutes nos familles à nous ont des problèmes. Chaque famille a ses propres ndoki. Chaque famille a ses propres. Peut-être à la lutte, il y a bango, il y a famille. Ce qu'on a bienvenu. Na koko ta lutte, il y a bango, il y a famille. Pour na kende kocha le colonna salanini. Pour moi, il n'est qu'un acteur que j'ai dans mon groupe, qui est dans mon groupe. Hein? Ils ont leurs propres problèmes aussi. Et il vient de perdre ses deux petites sœurs. Deux petites sœurs ne bauti kokufa o ya landiye na mususu alandiye. Il vient de perdre ses petites sœurs. Papa na ya uti kokufa kala mingi te, ça datait de la wana na tokendaki na noté. Alors batu mususu bazape na ba o ya bango ba problème ya famille. O yo ngai na kokota te, ata bino bo forcer nga kota na okota ngote, je peux pas. Voilà, je peux pas. Je peux pas. Ma grande responsabilité première, c'est Brian Toukeban. Responsabilité nanga liboso, ba Brian, ba Royal, ba Billy Voana. Voilà, bango ndi ba responsabilité oyo, nzamba ebike responsabilité ayo bienvenue, bunda po bazala bien. Yango na ko bunda wana nde na salaka tuna memi o yanga bango, o yanga bayana poto parce que poto ezali sécurité pour na bana. Ce qu'on a joué batté, vraiment, na sali nini beaucoup ça la émission belé. Mais laisse tomber là, cher ami. Laisse tomber. Si vous voyez, vous avez besoin de views. Mais faites ça autrement. N'allez pas dire n'importe quoi. Moi, je me bats dans ma vie. Hein. Na tikala ko diembe la na vie à mutu moko te pona na koma moi pe na yepe New York boy. Alors, moi je sais que peut-être que les petits ont fait ça. Ma maman Olive peut-être à mon aïe. Ça c'est une démarche kitoko. Mais elle osa lango. Kobo ma papa ya boko la yote. Ya pesa yoko po mai. Olia ufana nanda ne pas plus de 10 ans. Plus de 10 ans. Nga na vanda na batu nanda kunanga. Mwa mulopo. Azala mwana pala nga vanda nanda kunanga. Tingitinga vanda nanda kunanga. Pako avanda nanda kunanga. Kyodo avanda nanda kunanga. C'est comme ça que j'ai vécu. J'ai toujours eu à garder les gens. Parce que j'ai un grand cœur. Moi, mon thème d'aider les gens. Il y a un moment dans le groupe, il va s'épanouir. Mouma tant soit peu, baza kofungwama. Vous allez comprendre que le petit parle avec son cœur vis-à-vis de nous autres. Nakipa mamba batute, nakota mamba batute, nalandela via batute, ça c'est bienvenu tout kebana. I don't care.
Ce qui n'a koma qui n'a kuna bangote, ce n'était pas aussi obligé qu'il faut kakana koma. J'ai envoyé mes délégués avec de l'argent, avec des vivres. J'ai envoyé. Vu que Nazaraki peut trop changer, quand je suis à Kin, là par exemple, je suis à New York aux États-Unis, je suis venu pour me reposer un peu. J'ai travaillé pendant 7 mois chaque jour dans le tournage. Lelo, j'ai une chaîne de télévision à Kinshasa, Otocha, Kakaba Théâtre. Ce qui fait que Nakoma ko tourner mingi, ko sala ba tournage belé. Parce que chaîne nabiso à télévision, ils ont les camarades qui chassent au RTNC, au Sinarke TV. So biso toza lokola Nollywood, on fait nenge ba Nollywood ba tiaka ba film en Nigeria, nous on fait que du théâtre nabiso est belé. Ce qui fait que naza tellement plongé na ba production est belé. Des fois, je n'ai pas pu avoir le temps, il y a Kokende, place à Vanda. Mais, à Wana Congo, na Kenda kete, mais j'ai dit déplacer pour aller à Luanda, en Angola, Kotalaye. Moutaye ki kozwanga na Lufu, moi si na ye. Bobette Luzolo que je salue. Parce que sur les autres continents, même Bobette wana roya goloba, botika kwa kile Caleb, a roya goloba. Et puis na bateau yo, sou boumoun likamwa Caleb, Bobeli, ezaka nini na bino tala ezana ba simba ba ngote o kwa no simba ngati o ko isangate ezana ba intouchable na sena moui o kete. Il y a des gens quand c'est Caleb déjà les émissions eh ben laisse tomber hein. I don't care, I don't care, I don't care. Les frères, moi aussi je lui souhaite la guérison, je lui souhaite un miracle. Si Dieu lui fait grâce, il y a un miracle. Ah, Dieu n'a qu'à rendre grâce ma casse. Mais j'interpelle seulement les frères. Nayebi ke ba journaliste ba zolobisa lobisa mwana ngana pona ba view. Likamwa Moïse mbiye komi ko kita ba komi ko lukelo muso ba komatisa. Ya Caleb eximba ngote parce que nga ki pa ngate. Boloba déjà nyonso, tout, vous avez déjà tout dit. So bozala so elo ko lobate. Vous qui provoquez, qui contrez Caleb, boloba so neti nini? Ndumba si bosalela ki onkala. Escroc si bosalela ki onkala. Si bo bolingo banda so ki si si bosalela ki pe déjà. Botika li sona ba beleme belete na mabuku. Je suis pas obligé de laisser ma propre famille na ke ko landa ka batunyo so ba obel. Wana se ke no landa ba batunyo so ba obel. O ya ngai ba Brian ba d'un côté mes enfants vont se dire laisse tomber papa. Là tu nous abandonnes et puis tu t'occupes des autres. Congolais, tu parles trop. Et tu parles sur les choses que tu ne maîtrises même pas. Naki YouTube et comme ici, batunyon sur la journaliste. Mais laisse tomber là. Tu n'es même pas intelligent, tu n'es même pas intelligente. Et aux Satana, tu n'as rien à donner. Pour chercher des views, il faut insulter. Koyinisa mutu. Kaleb abomi mutu misu. Laisse tomber mutake komabilo kwana. Nzambalola mona yo. Amona yo s'occuper no mamuke. Ngai na vana na ke boma mutumiso. Mais laisse tomber. Pour faire quoi? Je trace mon chemin. Na ki paka batute. Na salaka vraiment ka ki paka kokolo. Na ki paka batute. Na soda, na soda, bato ba yebinga banda Lagos, na zala liangano. Aliangano eza bato ba kena ko luka kala vi na Lagos. Ngate na parmi ba liangano. Na bimambo ka na zala na 21 ans. Na bandi ko luka vi. Na soda. Otimoli libulu to sauter, yomoko midindi. Alors faut ne continuez pas à faire parler les frères. Nabengiye, yemoko président. Est-ce que Nabi non mais tu parles des choses. Oh t'es président. Ba question na bamba osala nga ba piège. Na moi na bato komi lelo miso komi na moi difficulté. Pour na ni bolingo lobisser n'importe quoi. Na yoki bokezwa tina mama na bango ando lobisake makambo. Bokezwa na mama na bango ngape na joya biso mama yepa ya koloba. Leki nanga nabi boke ko tsaye ke leki nanga depo ayaki ko protéger. Leki nanga soinate. Awutaka na epoto ayekinu. Parce que comme Patrick conduisait mes véhicules, ne Patrick a même mis na foire. Et Patrick a commis na porte à foire à kuti ba maître.
Elle a coûté ba maître à Monisco ba maître ba concurrent na ye. C'était l'équipe ba maître Chalère. Ye na kanda na bango ya ki maître ba ebisi etelemi sakar a tout ba maître à Kota Foire. Ba landa ye ba bandi bitumba. Ezala ba sodate. Ba maître wana Chalère na batu na ye ba landa ye ba bandi bitumba. Et les qui n'a même a failli de sa sécurité parce qu'il y a outa qui n'est pas tout nadine ma vinga que je salue ba Peter. Nda eko benga ya bienvenue ya kanuki awa Patrick azo bunana ba maître awa a forcé porte azo bunana ba maître bazo donc awa soko yete ba kubumaye. J'ai démarré mon nani voie véhicule en sous na ye rapide kokoma na koma na kuta ba maître bazinga. Mbala moko koma na koma même moral. Chalère le kamine. Oh vieux na comprendre te petit na oyo to komika na a komi na porte foire onika tout abiso neto monaki to kanisi so ndeni neto to ando betaye na bitebo se calmer azale kinanga na bituni Patrick nini ote batele mai na porte ngala linga e bongo te oh Patrick batele ma na porte yo linga bongo te mais bon bon c'est la sécurité à foire et puis ozotambola na X5 na ngai BMW X5 à cette époque là oyoke ba kokaki pe de kotumba yango. Les frères maintenant maître oyo Patrick a niataki vraiment niati épine et matela ki na rokolo. Toko kende Saint-Joseph. Et ça m'a coûté énormément parce qu'il fallait qu'on dédommager ba maître na acte tout ça là. Nana yoki na ba émission te abane ko défendre les ki a Caleb de babeta ki cross na tout mais laisse tomber. Faut pas faire parler à ces frères là makambo ezala ibongote parce que ba témoin bazati lelo. Biso déjà la famille c'est une famille très paisible. So les qui n'a nadine ma vinga wana alingaka ko sala n'importe quoi comment awuti na epo toyer. Laisse tomber. Tous soyons apaisés. Tous ça la quand même mon salo ezope ça rabino moi ko sekananda et ça la rabino bien. Albo boma biso pété. Ne nous tuez pas. Les longaï, je suis à New York là. Nazala la chambre hôtel là. Na moni vie dans la poto. Au outil musala tata oye ko songo tala ta moi théâtre. Est-ce que batango ya théâtre ngo bonimbo boma bango nyonso. Oye ko zuna mutakala te bonimbo zona elo mususu. Ben laisse tomber là. Laisse tomber. Tous à la sérieux. Tous à la sérieux. Je pense que je parle avec mon cœur. Nazala a un problème à Moutouté. Je ne suis pas aussi du genre à avoir fait quelque chose, il faut pas filmer ngai. Parce que na kenek ou aider, faut pas filmer ngai. Beaucoup condamné ngai peut-être parce que na loba qui yango na télévision te. Ce n'était pas un devoir pour moi. Ndekwazo bela a comment qui déjà responsable ya groupe na yé kuna nangola. Ngai nde fona ko lokna lekele na télévision ke nde kwazo bela sala boy. Ce n'était pas un devoir pour moi. Mais hier, à Kokaipe Kosala Yango, le gars la bandi yango initiative, c'est louable. Moi, je veux peut-être demander à tous nos fanatiques de par le monde de l'aider. Ceux qui vraiment mouto alingi kosungaya, sungana mon bapé si ba numéro. Mais je dirais seulement à nos amis, autres comédiens, et ça la récupération. Yani n'était pas na konouir kaka leb, bo récupérer te pona konouir kaka. Ne récupérez pas seulement ça pour nuire. Pour la monnaie bande comme ça, vous savez, mission, bon, les lana, vous les là. Oh, ben, arrêtez vos larmes de crocodile. Ce sont des mensonges, c'est des larmes pour des vieux. Hein? Banga maronyo surtout sur un ça on dit moi beaucoup cotiser combien pour toi bani. Pour nous, l'auto kufa, bino bande comme ça, va commander beaucoup cotiser combien. Tout va dans le bana maronyo. Ngada belisa coxon. Ata mutu mon côté yani na cotiser. Pour nous, la boutique au Koufa, moi j'ai cotisé, j'ai donné mes $100, on a payé $600. Bah, oh, bazo les là, on va payer combien? Oh, bazo ça, la émission va payer combien? Si ce n'est pas $10, $10 ou $5. Hein? Donc voilà. Je voulais quand même parler. Nasali Live Nanga, c'est directement sur ma page Facebook. C'est directement sur mon Instagram et c'est directement sur mon YouTube. C'était Nassala même moi droit de réponse.
Po logo la Moïse a zongi Kishasa bobia to raté biloko. Bolobito luka ya Caleb a komisi muta avec n'importe quoi. Ouais, na moni ndeko musolo bike groupe Angola. Oui, na lobi boye. Ba sinar ke soke za na mboka tel ezalaka na autonomie de gestion. Sinar ke Matadi eza na autonomie de gestion. Sinar ke Luanda eza na autonomie de gestion. Yé azal soute depuis 2 ans, mais Sinar ke Luanda ezo continuer. Baza ko sala ba rep na bango, baza ko sala ba recrutement, ba tekaka ba filme na bango, baza na autonomie de gestion. Donc voilà, je pense que na lobby en long et à large par rapport à Oyo na koka koloba na bandi ko lukana souligner vite fait. Donc nous devons nous aimer d'abord vivants. Ting ting a eu problème au tout début. Moutali Bosso déjà abanda ko contribuer à la yenga. Ngai moko bienvenue na longwa qui poto na ye ti Luanda pona keta la ye pour voir ce qu'il fallait faire. Moutoumoko ta kotizaki na tawana moutoumoko pas à la quitter. Azam Mukolo, il n'a pas moins de 35 ans. Donc c'est un adulte. Azam Mukolo, Azam Papa Yabana. Ayebi, vu que peut-être il y a comme une difficulté à vue, mais Azam a raisonnement naye, Ayebi ndeni nazak orienté vi naye. C'est mon petit frère, disons, na besoin qu'il y ait la leki nanga parce qu'avant d'aki na kati yanda kunanga. Pendant plus de 10 ans. Alors bon lobisa bilo côté boya lobisa lo muso et que toucher ngai komona que quelqu'un que toi tu as beaucoup aidé awanga ni nyonso ça fait trop mal. Et ça peut important à tout moment que tozo sala mo action il faut to lobela kango que na sala ki boy na ke na filmer ezalaka genre nanga te. Genre nanga te. D'habitude ceux qui acteurs à Koufi na Kishasa ba kotizaka $10. Acteur Nyon Sakoufa, j'ai cotisé, na kena na pesa $100. Et puis bato bayaka bapiaka nefis $100 na Kishasa, bazala amingite. Bazala amingite. Biso kokso na beli, kokso na kufi, bandeko basungate, baedate, babenganga pete, oh non, ndeko mes condoléances, rien. J'ai fait ce que je pouvais, na yetinangola. Pour na meka ko persuader à son temps to zonga Kishasa ou traitement il y a bien présent na obimate na obikananga Patrick zonga na Kishasa lokola na yebo to bimana yo okende ko zo traitement na Kishasa ote prese le kanango prese bon na comme da ko mona moi muke ah Patrick na tlembite na ke na ju mo sala nzambe moko ya prier à notre grande surprise Amoni. Eh, nous avons Tobani Kobeli Lawana, Yabater, Moussous Bater, Bazak Banolela. Er na Monika Moni, Nengai na Zui, Nzela na Zongi Kishasa. Botu na Bobette Luzolo sa femme. Soki ngai na assistant de Konanga Wanate. Demandez sa femme. Femme na ya uta Kishasa, tike mwasi na Zongi na Ngola, nga muna pesi tike wana. Ayakiti na ndaku, na yepsaki yaka kozwa tike oyo kozongi la Ngola. Parce que ayaki na bana. Ayaki na bana, bavandaki plus de 7 mois na Kishasa. Elle a commis kozonga, elle a papa na commis kozonga. Na epsi Bobette, viens, passe, na peso billet, na nimbongo, il y a transport aux zonga. Bobette est venu chez moi à la maison, à Zumbongo à transport, nde moi sine à Zongangola. So, à tout moment, tozo sala moi geste, photo filmaka, oye, ah, na ocho pesa moi ça ting ting, na ocho ting de la ting ting autant, pour gagner quoi? Donc voilà. Pour conclure, quand on est artiste, osa peut-être vedette, osa star, yebaka kolandelaka santé en zoto. Faites toujours un bilan de santé. Talaka barin, talaka hépatite C, hépatite B, hépatite A, landela sida, landelaka nyonso. La vie est très bizarre. Et comme à trop tard, par exemple moi, j'ai fait toujours mon bilan de santé. Le tout dernier bilan est là.
le tout dernier bilan. Et là, je fais toujours mon bilan de santé quand je voyage. Il est là. Autant à Kombo Nanga Bomona Tukebana Kanza, Yangoana. Dès que j'arrive, la première des choses que je fais, c'est les bilans de santé. Talabadine Batak. Nyonso, Bato Bokansaka, O Soyini, Bomoni, négatif. Bomona quand même, hein. Donc, parce que Bamsous Wazalaka, O Soyini, néga. Je fais toujours, je pars, je fais mon bilan de santé. Batali cholestérol, batali sucre, batali boye. O ezamwa biente, o tu vas traitement au bandi kolande la malembe. Mais na kin batwalinka bok. Surtout ba vedette na biso ya ba théâtre. Ils sont là que pour la bière, l'alcool, boire, les momies, les chéris. Santé ba ki parate. Ozoko malibumune yo ozoko kanzo ozoko maka boss. Ok libumune no wana malade belé déjà yango miso bangosa pouf à la crise. Na en bonne santé makasi et je marche na sala ka physique. Na bandière mon na sala ka live non sala physique. À un certain âge, il faut qu'on soit soin ya santé na yo. Neti là. Donc dès que nous sommes à Paris, il y a un bilan parce que nous n'avons pas médecin. Ba checker les sous biloko nyonso livre mobimba. C'est tout mon corps. Ba checker nyonso, tout mon corps est là. Ngai na so yeba déjà nga. Yo siko lingo la ndela yo ta le soli Bandekoe, bino no so na sabone na tolo na se. 100%. Jésus. Amen.